Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga fio accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Heureuse fête de Noël à tous. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Balobi, meilleur vœu à vous, meilleur vœu à nous, meilleur vœu à toutes les personnes qui sont branchées en train de nous suivre sur votre chaîne Nouvelle Tendance TV. Donc je suis très heureux de vous savoir que c'est avec vous pendant notre collaboration. Ça sera vraiment une très belle chose. Merci infiniment à la réalisation de notre frère Alidor. Merci infiniment à toutes les personnes, à tous les abonnés. Nous vous remercions parce que bientôt, là, nous allons dire au revoir à l'an 2019 pour entamer l'an 2020. Sangoyamawa vient de nous frapper, tout Congolais qui se trouve partout dans le monde entier. N'a présenté Bino, sincère condoléances parce que likama o ekomi o tolobate ke non ekomeli kaka artiste comédien ekomeli kaka artiste musicien non ekomeli tout Congolais parce que la personne qui vient de partir c'est une personne qui a fait obaloba ke non yo nzamba tinda yo nini na mukili nzamba tinda yo po ya kosala nini na mukili et quand même na moi tant mukie o ya vivre na mukili oyo ya kolo asalaki quand même moi vraiment histoire na ye. Je parle de l'artiste comédien Chico Pouloulou qui n'est plus, qui nous a quitté depuis hier, le 24, il nous a quitté depuis hier le 23. Donc Chico Pouloulou n'est plus, que son âme repose en paix. C'est sa condoléance. La famille biologique, c'est sa condoléance. La famille artistique naïe, vraiment, ma condoléance dans le Congolais. Lobby, comme je le dis, comme je l'ai publié hier sur Facebook, nos portes sont grandement ouvertes. Donc, on a quitté un magasin. Ceux qui ont quitté un magasin, vous contacter Bisso. Yom, tous na posa. Yakoya ko témoigner pour na artiste na yo Pouloulou. Osana posa yakoya ko sala émission mo boye pour na oloba nini o Pouloulou peut-être apporter na vie na yo à ce qui ça on a nini à longolo na ba stress nini ba porte da biso za ba grandement ouverte et dans toutes nos émissions ba numéro de téléphone eza wana bo benga biso et c'est la première émission to benga ngo spécial hommage Pouloulou. Spécial hommage Pouloulou, nous allons faire comme ça jusqu'à ce que Mukoloba Tokokende Kokunda, notre frère Chico Pouloulou, même si Tokokende Kokunda année OET, atati année prochaine, Tozana ba série ya ba émission, Tobandolo Bela Kaka Pouloulou jusqu'à ce que
Mukoloba Okenego Kundaye. Voilà. Merci beaucoup. Je salue le premier citoyen de ce site internet. Il s'appelle Alain Dele. Je te salue là où tu es en train de me suivre. Merci à vous. Merci à Paul Ventour et de Bundes. Viens me retrouver bien. Joyeux Noël, Balobi. Mon anabiso, Brian Mafula, heureux anniversaire à toi. Bien que l'équipe, mais mieux vaut tard que jamais. Brian Mafula, heureux anniversaire à toi. De Kanto Mampouya, vient dans un royaume de Badjuk. Merci infiniment Nayo. Pourquoi pas se remercier Dada Maingidi, Tour d'Europe. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Balobi, Likambusu sous Makamaro Beza tellement belé. Et le bata frère Patrice, Makamaro Lobeza belé, mais Ngongeza Moukié. Parce que la télé c'est du temps, Ngongeza Moukié. Voilà. Les lobans de Korabiso, Shiko Pululu, Azaki Mona Kitambo. Ye akola na kitambo bakola na baken piana bakola na batebele bele na kitambo yango lobi era kufi kaka babengi biso ba téléphone. Moi d'ailleurs j'étais malade aki na mbetu babengi nga que je suis kufi, j'étais obligé à aller directement et pas na bango pour na ko vérifier information est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Je suis kufi ta kufité, mais jusqu'à maintenant tout le monde a banni déjà ma B. Donc, à l'Euroto Kendele Bani de ma B parce que net Babiso net il est là ce qui n'a pas peut-être audace. Yagolo Bakeno, na fungoli ba porte na ba émission na ngagnon son mouton za na posa ko témoigner pour Loulou. Aya. Et ça c'est parce que na yeba ki pour Loulou comme acteur, comme comédien, comme musicien non. Pour Loulou akoma ki dans plus qu'un frère pour nanga. Je une chose et là comment on a ça na ngoya mutu ya makasi na vie na ngale lo so na zo grâce à Pululu. La soirée en grâce à Pululu, connaissance d'ambition de ça là que la soirée loko on a donné au boss na plus jamais. Attendez nga kufi bon au boss na été mais déjà bandi mabe. Bande qu'on a biso bana biso qui tambo toujours accusé binoté et bon bandi déjà mabe. Mutu akufi wana zaki mutu ya batu. Pululu azalaki mutu ya batu anda ko tusolana tout le monde. Pululu azalaki rancunier bien qu'il azalaki mutu ya ba fier. Pululu azalaki dans premier fanatique ya Pululu comme azalaki Pululu. Pour l'endroit c'est la tête que non faut que mutumo bo aya alingana œuvre na ye moko na la personne azala ki na amour ya ba œuvre na ye nde biso ba tumususu to ki ko linga ba œuvre na ye. Donc quelque part c'est une personne qui s'aime lui-même. Avant comme il linga ye moko avant ba tumaya ko linga ye. Donc bana kitambo to tchana se à partir à lobby na poko déjà banaki déjà mabe nande ko na bino pe ken piana. Donc, qui va vous qui déjà koloba on a ken piana zali camarade ya bomwana ya Shiko Pululu basali ba makambe belé d'ailleurs bomona ba photo o ya bomwana ya ken piana na Shiko Pululu kutu te ken piana Shiko wana kutu mama Pululu kutu nante ken piana Shiko. Donc et c'est là comment on bana kitambo to chana se to bi que non fiston saïsa yazawana azuma kamunyo soit en charge dans le sens que non akoma lokola yena za en tête zate que non yene muto apesa ba mbongo te mais yena kokoma lokola organisateur parce que et ko yena commune na ye et ko e pas petit na ye Shiko Pululu le ko pas petit na ye donc par exemple ça na maboko na ye voilà to est ko e pas bactère bande ko na biso bactère to so accusé binote ba to so lo baka vérité. L'habitant de qui na hôpital à cinquantenaire, modéro a souligné que le comment qui très important partout dans le monde entier. Makam nazoloba nazali dans ça m'engage que moi et puis nazana ba preuve à mamunyo sur nazoloba. Modéro lo bien loba que le moment très très nécessaire que bino acteur bo bois qui ça qui déjà pour Loulou. Alors cause oyo bino moko déjà ba comédien bo bois qui ça qui pour Loulou biso bata presse to bien ngote. Aboma qui déjà nani achela qui déjà nani poison azala qui apesa qui déjà nani kindoki to éviter pourquoi akoma qui déjà mbuma mabe na kati na bino ba comédien entre bino na bino pourquoi pour Loulou akoma qui déjà mbuma mabe boko moi déjà ko éviter ye seul modéro na mayonnaise de ba koma ko pesa Shiko Pululu ba cop modéro lobby yaza yena mayonnaise baza ba seule personne oyo ba Shiko fanika bo allo Pululu zawa yaka cop aye pas moi 10 francs allo zawa yaka tournage aye pas moi 10 francs
Mais le reste de personnes, bakoma qui déjà na méfiance ya Pouloulou to éviter méfiance wana ezali dit en quoi. Et vous devez quand même nous dire boye bisabiso que non bon franchement moi na mai tellement et comment qui boye yango biso tout to sokola ki maboko concernant makamuna ye. Parce que ça l'a raté. Si modéro alo bakeno loko bomi eza ba souci. Ba souci à milliers na ye. Batuna ya zalanga na bango abanda kolia na bango asombela ya kolia bango pe basombela ya kolia bacheye moi musika bacheye moi là-bas. Alors c'était pourquoi bochaki là-bas ezaki na cause nini. Oui, et ça lelo en tout cas bo ça l'erreur te na yo ka baloba que non mutu so akufi nda ko ba mutu malamu ba mabenyo so ba bosa na raté mutu so ka zalaki mutu mabe, il faut toujours dire si quoi azalaki mutu mabete mais azalaki pe mutu malamu à 100% te azalaki pe na mabe na ye mususu si quoi azalaki fier là nous les connaissons tous biso pe batu zaki ba proche na to bien ngo azalaki fier dans le sens que il se sentait parce que ba succès mususu excusez-moi ba succès oyo Pouloulou la sala na Congo oyo ti lelo ba grand musu na ba sali yango te et Pouloulou pendant qu'il comprenait qu'Azan a succès. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les l'homme doit falloir pour parce qu'Azan a succès pour nous zoyer. Il faut ça la moi ba makambu. Il faut ça moi ba démarche pour ça falloir pour pas. Également avec Chico Pouloulou à l'époque. Quand Azan a succès même à ta biso batu oyo dans nos approches ça peut aussi arriver qu'au bengié mais aussi était parce que Azan a contrat moi boyer. Azan invitation moi fois qu'il ne correspondrait. Mais ce n'est pas que si quoi azalaki mutu mo boye malamu non azalaki pe na baba défaut na ye to ye ba pe na koloba ba défaut na ye beaucoup misaka ye te parce que tomoni bactère nyonso bazolela mais ndeko na bino modéro alobi que bactère nyonso bochaki da Pouloulou là-bas likambo bochela qui est là-bas to éviter et nous devons connaître ces problèmes o bochaki da Pouloulou kuna na banzonzingi andamona na soute na makambo ebele oya bino amasanga na bino andamona na soute soit disant comment ki mbuma mabe ya makambo nini et là comme subino barter bo comprendre artiste comédien il faut comprendre les lots un musicien un acteur un artiste comédien jamais producteur a coquille ko gérer yo producteur a gérer kayote producteur za mutu oyo bokutani et puis bo sala makambu bokutani seulement pour bo sala business tant osili oya kei mais mutu oyo faut gérer yo artiste azali manager na yo mais bino bandeko na biso bo sala musala kitoko makasi mais faut mo miyeba ka ndenge shiko azala ekomi yeba si quoi ça là comme il y a valeur na y raison pour laquelle tout le monde a producteur nyonso ba côté là likopa alobango na ba différentes émissions avant kufa que ba producteur nyonso ya poto ba neko tina ba mon pour ne pas citer le nom to comme on citer ba comme ba producteur o ba bana ma bandonding o ba fanda boyekeno OK lelo Pouloulou tellement fier eleki to ko benga yesu na ba film na biso teto isolé. Et puis, nous avons des comédiens, nous avons au courant makambo wana, mais si on peut faire bongo, on a le coup que non, ça là est bon, et pas l'exi va fier. Non, on a ça là va fier avec cause. Tant que ça a succès, tu dois profiter de succès na yo. Non, on va profiter de succès na été. Hier, ça on a un succès na mukili oyo, peut profiter na ngote. Alors, le producteur va le que non. Chico ba bengi saka sur na ba film na bangote ba pe saka sur ba mon na bangote c'est parmi aussi les choses oyo et ça la moi baisse benga bango kuna ba loba sur ba n'importe quoi oyo na éviter c'était comme ça on comprend voilà c'était comme ça c'était pas que non ba producteur pour la fini bango na no finga mukole bandeni na polimo boydo na za pena mono na colline éducation maman na nga Henriette maman Henriette Sombe je t'aime maman a colisanga kitoko ouais colisa biso kitoko donc to colonne éducation donc ce que nzonzi ngeye pour le beta na donc ça veut dire que papa longola na beta déjà nzonzi ngute za souté nzonzi comme biso moko
oh kutinga eza nzonzing feza ndeni nzonzing eza kaka no à part groupe na yo obengi siko bato libanda déjà tona ba papa makaya na moni ba Robert ba DiCaprio baza comprendre la fois passée tozaki na ba yanga fier belé ba comprendre bon tala ati ba bloko na ba mobikizi tozobeta na ba c'est ça nzonzing on ganzi fonani pour ngamo déjà ngamo na nzonzing ngamoni na nzonzing papa makaya yemo nzonzing pour pas akobeta pelo ne yemo ko sanka zo muntu yemo na nzonzing déjà yemo makambo siko tozwaka ka bongo parce que mtu azana fanatique na ye papa lizibatanga bike na pulula ya po bike pulula na fanatique na ye elo ne etala mapo bike pulula za film na ye mtatali papa makaya za na atali kinga DiCaprio za atali et ça les force moi c'est comme ça. Oui, le question est que les gens babimi lokwa yo, bazosa lokwa yo, banda ke yo vanda kinanu, banda ko mona ante la scène. Oyo ka ndeni to mona ka ba na nyonso babota minya sima na. Oui, et ça là a plaisir, et ça là a bien, très bien, sauf que moi reconnaissance quand des fois ezalaka, ba ke wana père muta trasanzela muta pesa makambu ye wana. Ngai lo belanga lote, ça là a bien. Ça l'a bien mais ezalaka pas ce temps ka na mutu nganda leka na teva boya kiyo neti pecho nani pecho asima mapapa boy nani hata ba triko asima mapapa boy comme on est nani la chroniqueur petit mot ba jouer pe ba comédie il a joué ka genre sans monteur voilà comme boy ba to ba ça nti là petit mot aleki na TV boy sans monteur boy fort sans monteur boyanga ça les gars bien tebo et ça non makambo parce que batu musu ba mona on dirait pour bacha au ka faut bandima yo faut boya mutu comprendre na mona na bango belé kutu bazoka ba devant yo geluka ba tenue na ba tombola mais bazwa te sola na ye ebisanga ke ya banda ko sala ngwa nkuku mais akamondeni akoma ko mona ombala moko bima yango aya solola na yo mais osala ka neti yango ye pa lekela ko politesse mutu na mutu aza na éducation de base wa uta nango chez bango film osala boye balingeli ye boule ba invitaka ye lisusu na ba film na bango te azuwaka lisusu te donc tolobaki ba producteur pe baza parmi batu oyo basala ke Chico lelo a commettre bes moko boye ya makasi parce que pendant qu'on a scène te baninga bana ba scène et ça quoi joueur pendant que Ozako s'entraîner, excusez-moi, Ozako s'entraîner, mozo beta ba compétition te, yoka entraînement, on mesurer capacité na ya musala na ba compétition te, nanzimite ko évoluer. Mais ça peut pas tout muso ça na footer tellement à ça ba entraînement trop ba classe ka pe mingi na ba match, a comme il veut qu'on mesurer musala na mona kena comment que ne peut liboso. Donc, le producteur peut baser à la hauteur, il y a chute, il y a un biso pululu. Voilà tout ce que les gars malembe. Baza na chute, il y a un biso pululu. Tout le monde ici, biso, ba chroniqueur, ba journaliste, soi-disant. Parce que là, nous avons commandé un journaliste. Nous avons un journaliste. Nous avons un chroniqueur. Si vous avez un TV. Na parlant na liboso ya caméra parce que comme Sony donc si les loto moni que makambu auto déploraka et pas ndeko na biso Karine Mokonzi na matanga ya sœur Marie Misamu de ko mona yango lisusu na matanga ya notre frère Chico Pululu na kati ya morgue bazo lati se bembe bilamba bazo sukola ye bazo bongisa ye malin que tu es plus intelligent que tu es, plus que tout le monde, aux yeux kangiye photo, au publié na Facebook, do betelio maboko. Bravo, tu as trop bien fait. Au sali kitoko. Mkolopen ne konabino moko na famille. Nana konabino, papa, maman, ne komoko boy proche na yo, akufi. So au sali bongo te ba kenza mo opinion yo. Comme tu as pris le plaisir, ya ko sala ngo. Na matanga ya mutu mwa boyebi ke no aza na star aza na ye muta théâtre na sala ngo kaka mais so sali bongo te la famille na yo
parce que nzambe lobi o lingi te basala yo ko sala muninga te comme yo sali en muninga c'est que misala pour son misalité il y a pas que comme le lisumu vraiment c'est déplorable. Alors si réellement na kotanga na komo ya comédien wana te si réellement eza comédien wana yepe na muto apporta ki garant wana parce que yé muto azala ki kuta comme muto accompagner ki Chiko na hôpital ya Monkole soki yenda kanga ki photo wana ya solo pas publier na Facebook. Vraiment frère yeba ko sali gaffe moko il faut oleka na télévision on s'excuser. Karine Mokonza sa elango prison otomona ba frère Patrice basoma makamwango ba général Kanyama basambisa en plein air ka pona likambu ya photo ya mutu na kati ya morgue obimisango tolo polele boye. Pourquoi les Ivoiriens ba finga biso ba imbécile? C'est parce que basala de même avec Papa Wemba. Papa Wemba pour Abidjan, la mort qui Abidjan déjà un Congolais kota na kati a vu photo à publier. Mais je sais pas, conscience bon moto ça wapi. Fallait aimer même humanisme bon moto to tche yango wapi. Et bembe. Bien qu'à sala qui m'a ben nini, boki jamais ko ridiculiser yango. Et bien besoin sous torté. Bien besoin sous torté. Mais bande qu'on a biso ba comédien durant tout au long ya ba makambo parce que toyebi que na minute ba te belé ba obela ba acteur belé ba obela météo azobela joli kasimba azobela baza vraiment belé bazobela oyo tokoki peut-être te koloba ma mususu pe en plus avant Chiko akufa toyebi que ezana papa na biso mususu akufa ki liboso donc si ça déjà kokunda je pense pas que bako kuna Chiko liboso na ye. Papa na biso Ben Yamabo. Jusqu'à maintenant, ba programme non limité. Jusqu'à maintenant, azaka na mort peka ya cinquantenaire. Donc, je ne pense pas que batonya so bakunda banka na 2019. Je suis sûr et qu'on a 2020. Maintenant ko senga na ba acteur, na ba artiste comédien. Même si que na mutongo sa kenaye. Bo sala effort, bo se comporter, attendre ndenge ya hypocrisie. Parce que tout ce que vous allez faire maintenant, ça ne vaut la peine. Na pédagogie, et ça n'a moment où hypocrisie, ça la rappelle bien. Pour se comporter même en hypocrisie, et que ça la bien. Bolo bata que non bolinga qui est makas. Bolo bata que azala qui n'y a pas na biso, azala qui donne na biso bolo bata bongo. Parce que boza parmi batu oyo basali les shits. Ya mutu akufi. Chiko akoma kitina niveau peut-être ya kozanga même peut-être pièce ya ko jouer. Oui. Ako ke na jouer pas ndeko mo kuna eska ko za mbongo. Mais tant que no bino ba président ya ba groupe o bozo ka ba cop wana ya ba nzonzingi wana ya ba gag ya ba nini. Tant boyebi ke no y a un talentueux qui est quelque part afandi. Bien qu'Aza soit vraiment té na scène, mazali wana sala musala na comme il faut. Pourquoi pas ko benga ye? Pour la nité to benga naka. Artiste comédien. Pour comprendre na ye ko s'attaquer na binoté. Boza batu oyo bosala ka bonheur, plaisir na biso. Ya batu baza na bambikili mususu. Mutako uta na musala boelo ka kosala ezate a cheka ka théâtre bandi ko tala bandi ko seka seki ayoki nzala allié Amélie alangwe alali na ye. Donc musala nza batie na mukuli ngwana batoko ba vie de loin. Bosala musala kitoko pour ne pas citer les noms. Ba artiste comédien bolingana il est temps. Bolobaki ke non mindondo nenga keboye esuki. Vous ne comprenez pas quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, Bana Belgique, Bana États-Unis, Bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela makambo esimbaka te olukaka mosala ozwaka te okota libala ozwaka mabota te
ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pasteur de la foi. L'autre fois, après Matanga ya Mindondo, au Bengisaki Bandegonayo, pour dire que non, il y a l'esprit des morts, au Ezako Tambola na kati ya bar comédien. Bien sûr, Ezali. Mais pasteur, na bolimbisi, nazali ko senga na yo, teyana nu bolingo entre bino ba comédien. Pasteur de la foi, teyana nu bolingo. Parce que bolingo ko benga na esprit des morts wana. Bolingo zate entre artistes et comédiens. Bolingo zate. Boloba ke non ndenge boleli Mindondo esili. Bolela soute pululu yeyot. Mais surtout bito zonga moi malamu na ba témoignage bino moko ba comédien bozo pesa. Bo mona ke non bolingani kaka te. Donc boyinaka déjà pululu na ba ndenge mo par rapport ba succès na ye. Vie de loin. Poison 7 fois ayiba nini ya mutu. Amela mutu nini loko. Mais pourquoi bino ba comédien molingaka te ke moko na bino abima, moko na bino abanda ko mata ndenga malamu. Et comme on dit que na soki moko na bino bandi ko mata et comme lokola ayende ko bundisa bino. Or ka yende ko sala fierté na bino. Mutokola pululu abandi ko sala succès na yebo mwana. Et pesi ba comédien mususu force ya komi pesa na musala pour que bango pe basala succès bo mwana. Mais nyonso wana ba poison mususu rataye ezomba na ye ba kufa lelo to ebité akufi na poison akufi liwa moko morse but liwa moko to zoeba te to ko expliquer yango ndenge nini. Donc artiste comédien bolingana bo pesa na bolingo entre bino na ba oboya lelo na ba obo si ba boya kala papa masumu bozawana ba papa bozawana ba papa na biso kwedi bozawana bo fandisa bana na bino bote ya bango bolingo boze la teke no ka tombie bo kufa parce que bon tolo ba teke no paso muta ku mukolo na kufa te mais ba kolo bino bozawana ka pona ko pesa ka ba conseil papa kwedi ba papa masumu bozawana bola kisa bango bolingo ba artiste musicien même si balingana ka te to mona na ba télévision. Et tout traîna à peine à bango balingana na bango bako sabino te kofia le kana TV ya loba lobi ya boloba ka o waze kwa lingara ete bo pesa waze kwa mundu kisoko wa bomaye a bomaye te bo pesa jibe mundu ka boma kofi ako bomaye te eza na ka ba guerre na bango ka pour teka ba album na bango bazo wa mongo na bango. Monsieur le comédien soko pesi ka poison que no match la oyo aza na facilité ya ko tia yango c'est pas bon et ça malamu te. Je vous rappelle encore une fois, Olandanga na poto, Olandanga na Kisasa, partout Olandangai. Porte nanga ya émission et Fongwami. Spécial hommage à Chiko Pululu, Timu Kolobako Kundaye. Botala na image oyo. Tozonga sima. To continuer émission na biso. Monsieur Chapin, yo mon Amonitaire. Abengi yena. Yena utabengi. Pedro a résisté. Pedro yo. Abengi bazali mouya bango so abengi. Bosela. Dona ke mo bamboka na poto. Pedro Yombe. Tozomo na Londres Pedro Yombe. Allô Pedro Yombe. Pedro résisté. Résisté. Bon. Nazana bango nyonso. Bon. Ma pululu ma. Oh pesa. C'est du terrain ça batombo na bino. Alors ta MOE. Oh Pedro Yombe. Pedro Yombe. Résisté. To kemo ori. Le roi qui
ok. Ça va solo là. Ça va solo là. Ayo kama confirmer. Yanga pe bimi. Voilà. Oh le belo te ka zelo, oh les samini. So ka kisi on non rien. Attention à moi. Ah voilà. Zola, on va prendre Jean-Michel. Allo. Nani? Pedro Yombe. Pas de Yombe. Ragissé. Nani na visa na bimito na papa. Pedro. Ah. Anglais na karangwe. Famille ba ba mbokani ba wa ibezo. Allô. Oh you care. Pedro. Oyeba yende. Ragissé. Pedro Yombe. Yombe. Hey, Bibi. English for you. English have no keep poto. Pesa ngasi. Pedro Yombe. Yo. Ngai lianja. Isikimbi. Misa Tiens. Oh kade. Attends. Tiens. Hein? Oh kade. Ah, fais du gamba panti. Ah, on s'est balade. On s'est balade. Mais pas quoi ça. Vous pouvez imaginer. N'a pas un exemple typique. Guerre Yahweh en AJB. À l'époque, quand on vient à Bisso, il dit qu'il y a un grand lard, il y a un bala qui sert en Bisso. Oh, il y a un bon anaï. Quand on a checké, qui est en son grand paquet. Qui a koyé un mariage dans ouais, a boya ko kende koyé un mariage. Il y a moi si. Il y a ex, il y a masanae. A boya ko kende koyé un mariage. Il y a ex, il y a masanae. Habité, wana za ex ya masanae. Mais Didi Kinoni, asa vieille à en son. Ma boy ko trahir, wera boy ko trahir masanae, boy ko trahir Kora. Ça dit makila, humanisme, bomoto, do chango wapi. Na kosenga na bino ba comédien, mon ndenge boleli pululu boye. Ko réseau ya presse merci. Bien que ba finga bino que presse bolekisi, mais presse merci. Bien que bozolela mais na kati ya mitema mpe boseka azwi ndenge akufi perte esalami ya famille na ye. Il a laissé un bébé atiki mwasi atiki bana ebele toyebi ke na pulu azalaka star ezali kama babomba te pulu azalaka star pata ndo okende na baoyo anda kuta na basi akobotisa mpe mwasi na babrazzaville azalaka star nana yeba pululu na nini te na afrique te soki nzonzingi ele ezwa mpe na ampleur nango nzonzingi c'est parce que pululu azalaka wana diyo ya pululu na vie de loin pululu na buibui na bosani yango à l'époque na bosani yango lelo hein poka lelo baka mususu ye pululu aza wana ajoué kizengi nani papa na bango vie de loin aza wana esoba aza wana papa na biso sans souci à l'époque que son âme repose en paix na bosani yango. Vraiment, nous perdons des grands artistes. Tout ça qu'on perdre, bah grand, na kati monde oyo, bola muka bolingana, na rappeler susu oyo azana posa ya koleka na émission, nazana kitambo, tozana kitambo magasin, plateau na kitambo magasin, komika na rompa kitambo magasin, obengi biso, wana na posa na leka na télévision. Na témoigner Chico Pululu, na lova boye, na sala boye, okoleka na yo. Merci infiniment. Je pense que na komi na souka, osaka premier numéro, première émission,
spécial hommage à Chico Pouloulou sur Nouvelle Tendance TV. Donakone Nazawana, Bondo Zoabeba direct. Je viens, je fais le direct, je vous montre les images. Parce que Chico Azalaga est comédien, c'est un grand artiste. Eh ben, Okola, Nabana Yaba Blachar Moussaka, Bandeko Bengaï Adjani. Parce qu'il y a un Mungongo Adjani. Un grand chanteur. Là, on a un téléphone, on a un avec les temps, beaucoup zoa Chico Pouloulou, beaucoup mona na ba façade mususu, ba façade mususu bo mona. Merci beaucoup à vous. Donc comme on a souké émission na biso, na remercie vraiment bato balanda biso. On a commencé par Paul Ventour et de Bundas Viemoro bien, meilleurs vœux. Brian Mafouila, heureux anniversaire mon petit, l'héritier du trône. Paul Ventour et de Bundas Viemoro trop bien. Dada Maingi du Tour d'Europe, de Kanto Mampouya. Mon vieux de Kanto Mampouya, Mamote Belé, merci infiniment. Merci aussi à Landele. Merci infiniment à tous les abonnés à Nouvelle Tendance TV. Merci Nabino. Alobi, merci beaucoup à mon réalisateur. Yabo Izalate. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alobi, prochaine émission, seulement ici. Au revoir, la prochaine. Bye.